Voilà bandeko balandi to bandi bongo deuxième saison. Lisolo yango yo tolanda c'est la suite des événements kaka. Balobi ke bana tango ya suka. Elenge ya lisakoli ekolongola bato na vérité, bato bakolanda loyenge na lokuta. Bandeko na mokili oyo bato balingi na matoi na bango bayoka masolo ya elengi. Koloba teke tika oyo masumu tika boye eza mabe koloba bongo te bakoloba condamnation. Na libota toyebi na lopango oyo mama na biso Vanessa, mama na biso conseillère yenda vandisi batoli ya mabala ayambaka ba couple na bureau na ye. Asana mwana na ye ya mwasi simdi. Tango mwana zonga kelasi abandaka nanu na nounours. Biloko nyonso tozomona bandeko na lobi bien. Bopekisanga mwana popite, bopekisa nounours te na ndaku, bokoloba oyo elataka milimo mabe na boyango. Landa filme na malembe. Oh que je t'ai manqué. Tenenga lobaka na mwana. Alobaka na mwana na ye ya nounours. Alobelaka ye lokola moto. Mais nebi nanga te ponini. Gabriela na Sofia bazokata nyonso na église. Balongwe l'église na biso po bakenda akuna. Bon, ngape na koyeba eloni ekanga bango kuna sika basambelaka. Voilà ba remarquer misusu na lopango ba pengui. Mais ba pengui na Bible na maboko. Tango balobelaka bango basaka pe mosika te. Tala boye. Sofia na Gabriela bayaka ka na makelele évangile. Mais ela telindezo boma bango. Bandeko. Voilà na tango yo to sambisa moto na motema ebongo libanda nani alati yango kasi bandi na motema ti. Mwana malamu mwana ndaku bandimaka simdi yende leki yo bandimaka bayaya yai bachami tu bakata. Bonsoir maman. Bonsoir. Oh mère des mères. Boni boti wapi toti kasi na église ya prophète Barsabas pas ya Saint-Père. Oui bien, église n'embino sika oyo pensezo sobino tango nyonso nazo comprendre te mama koka mote ezo fongola biso nde misu poto mona image ya solo oyo nzambe aza nango pona biso toyeba doctrine pe révélation mateya pona basi lelo na mokili ezaka likamba basi na église yango ebongo mibali te basi kaka église ya basi yo penin te kobanga te. Bon, ezalaka pe na batu moko bayaka koteya bayaka kaka keno bateyaka ba mama lokola ezalaka ba ministère metela ezala ba misusu pe babanda na bango bongo me basuka malamu me misusu oya bino na yebite marko na monela bino mama nzambe ka mtako jejete toloba mingi te mais lelo biso to sentir déjà différence. Oh, ezali église du temps moderne. Église ya lelo na lelo mama. Bon, bolobini ni ke kuna Bible koma ka réalité Mama, esengelo mona ndenge ba percé, ba témoignage, ba tournant décisif. Mama, faut vivre ndenge nzamba salaka. Oui bien. Ndenge kaka zaka la tango ba Yesu. Tala batu bazolanda maloba. Sincèrement bozolo ba eza mususu po kolata na bino eza pendenge mususu mama oyo nzamba azotala eza motema ebongo nzamba atalaka libanda te nani alataka libanda mbe motema te balobi babongoli ka motema babongoli elateli te. Voilà famille balobi mama biso pe tokobengisa yo un jour zela ebongo simdi okolandanga te. All right, Mom. Thank you. Bande kotolobi liberté ya religion et le but est que non banda ko sala choix ata olobi vérité zate kotaka kate. Voilà na film oyo ezana mosakoli oyo abeti lisakoli pe basi moko boye bakangami mais mokolo moko epai mosusu pe bana basi alalaki alamuki akomi de vierge. Film makambu.
Voilà toyebi histoire ya Michel. Afandaka na moninga na ye Lovette. Lokola makambo yo ebomi bolingo na ye. Raymond alobi na kolingaka jamais mwasi oyo. Aloba azalaka vierge. Toke na libala kala mingi te tobala na o ba de vierge ngai. Kulu na o nini? Mobali aboyi ye. Tolanda histoire. Mokolangwa lali na ye. Epai ya kenda. Lizi adimelaka mosakoli. Akoma penza mwana mamre. Meko kate bapongi na butu. Soko tali nengalalaka lisu moko kofongwama. Poyebi kena lere moko. Na mingongo ezo yokana na ndenga kobanga. Atala na ngambo boye nunusa azo pelisa miso. Bande kona lobi na ngate keno longola bana popina ba nunusi na ndaku na yo na lobi yango te. Lizi. Nazon dimate. Après 14 jours il y a jeûne et prière. Attaque ezo yaka kezo bebisa yo. Ezo déranger yo. Oui bien. Attaque ezo commandeti ya nzoto. Eza su molimo te. Nebete délivrance ngonde ling basala kingai. Ekomi ya nzoto. Bongo. Na mona ngo ekomi ya solo. Misu nangezo tali zo mona. Et ya solo. Tala. Nazo sala jete. Mais on est sur lingolo banini kasi. Tala. Eza lokuta. C'est que mutongo zo kosa. Na comprendre te. Olobini ni keno. Na osonga suna ndaku wana te. Non s'appelle ici misu. Osonga sute na ndaku. Pona nini? Je ne peux pas. Makambo ekomi sérieux. Azuba décision. Alobi mbaloyo. Akopelisa libonde li na ndenge moko danger. Sœur en Christ alobi arme na biso yangoyo. Alobi na yebi na Ephésiens 6 verset 12 bi bezolo ba malamu. Revêtez-vous donc de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ayebi ke bibundele molimo soki bandaka na libondeli. Ala li salibondeli pété. Voilà, et ça pour le revêtement de puissance. Pour moto awume la kana mabondeli. Moto awume la kata mazo gêné. Asa ko se revêtir de puissance. Et na tango yo. Soki kanya pemba ndoki satana nini nyoso akoya kaka. Ako vivre eloko mosusu. Ba jete. Pour makambo na nipozo kendela. Akola lisape ba prière te. Simana ngolanda. Ala la pongi. Melisu moko kokangama moko kofongoma pa komaka ndengwana. Mayele na Sainte Bible, Biblia na maboko. Bandeko wanesa kobanga. Po ba papier osimbi otanga kango. Meko ndimande sana kati na yo. Oyoki. Bala moko alamuki. Abani kote alaboye ayoki. Lamuka. Gladys ozoyoka Gladys. Makambango yangoyo. Nini wana masque? Monstre abimeliye. Lokola Godzilla face à Gagao. Ayena face à Lifelo. Yango sert Christ ba prière rebelete mo monika ka démon. Obani ko gango bani ko lela. Elingo la saki osambela kate mo banga kana yonde yango sambela ka. Batu mususu likola ko banga bafuka makapo basambela. Mbala moko ye na moninga muta kondima zate. Bazo batama na mongongo moninga mokongo. Batama yepa batama. Bandoto ya prophète ya basi, bandoto ango yangoyo. Ba misusu bazolala. Nzoka na butu baza visiter. Molimo mabeye tala. Obosani. Mwana mwasi oyo Jennifer. Mbeto atikali ye moko po mobali asali voyage. Bakena tata bokilo bakoye dans 2 semaines. Molimo moko pe ya impudicité. Molimo moko ya lipengwi. Tala nenge satana salaka. Lokola esprit azana posa ya nzoto. Akotela soki ofongola ka porte ya kota. Misala na yo ekobenga ye. Na tango wana tango tambulaka oyebi fi na yo.
eske yango nzela penza satana kolekela iyo soki bongo ndeko bongo la motema nzoka mwana mwasi alela bandoto andenge wana soki aloti ndoto kazana elamba te amonaka bien satana mpe azalaka mosika te akoya eza baesprit oyo bazoluka banzoto. C'est comme ça que les esprits batambolaka soko tikeli nzela akoti. Jennifer alalaki makambo esalami na se ya pongi azalaki visité par un esprit méchant. Hey, alamuki mbanu nambala moko asimbi nzoto oh yango nani yango déposer nga semence po ake kokuta mai bisika oyo fale pa ekoma mai yango nani akitisi yango mobali azate moto azate na ndako voilà oyo molimo ekoki kosala bandeko tokeba elika kolobake moto oyo alingi nzambe ya solo esengeli atosa pe molimo na nzambe atika nzoto ekamba ete. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Molimo azalaka na posa lokola ya nzoto te. Posa ya nzoto ekeseni na posa ya molimo ndeko keba. Landa lisolo. Abimi libanda. Jennifer abwaki miso na ngambo. Na ngambo mwana mwasi moko mawe. Ye moko kake. Na lisolo na yepe. Eza nani wana? Michel. Bonjour, hein? Hello, good day. Bonjour. Pardon, est-ce que ezane loko moko lokaka bato na boko yo? To na ba voisin awa ni kamoni neza wa? Okay. Na lobi te. Same nightmare I'm having. Nazana ba ntoto mabe yela ngaka kaona esila kanga te. Ebo yo mto opesa makambo kaka ye. Alors que ye makambo kutazana ngosoka pesi yo kokoya mikali kali. Na malembe. Michel alobi te. Et bon vraiment ba voisin koto mna balobaka te. Yango quartier na kompona ngo te. Ate mutazo lela bina ba yokelaka ye te. Yoza na ba problème kasi ya ye eza ya minene koleka. Yo kanisi yondo za bien nzoka ye ko tumutuna na lobi te aloba pete soka mekiawa ha. Oloba ngako to problème na ngeza mukie. Akoma isolé bato nyonso ba voyageur. Lokola ndako ekomi monene akomi koluka baninga. Suka nango bafandi. Oyoki nga na beti lo peli solo na ngai. Mawe. Sikoyo osuki wapi ndenge nini na lisolo wango kasi? Na niveau moko kutu. Ezokoma kaka grave. Nazoyeba te na bandeko kanisa malamu to mabe na komi koza na ba comportement moko étrange ti batindaki ngai namona psychologue a traité ngai sali ke non na récupérer mémoire nanga sali nga mawe nga pendenge moko nazoyeba te nazokanisa malamu te pardon est-ce que nakoso la peine na psychologue wana? Ok. Eza nango problème te. Nako pesa yo ba coordonner na ye. Bon ça va tout le rendez-vous moko comme ça na mona ye. Et voilà, bayokani, basololi. Basali pe ki camarade ya batoyo, bazu ba déception na bandoto ya mabe. Alors ma chère nasa ni pona yo nasa na poso sunga ngai eza urgent maman urgent olobi ok bon nazo kayoti na yeki awa na Nigeria na fiancé na ngai poto passer ba vacances mais siko na tango yo na komi koleksa batango moka pasi na kobanga fiancé na ngai a voyager na papa na ye siko yo balobaki ba osaka voyage d'affaires bazonga mais siko banda bakenda na tikali ngamoko na ndako na kolala ba son makelele moko zo bima ekobanga
mingongo yango zoyela ngai naza su na pongi te naza na confusion sunga ngai. Mais siko nyonso oyo bande mukoni il y a quelques semaines maintenant oyoka mongonga ndenge wana liboso est-ce que na butu siko zolala bien to ndenge nini? Parfois yonde mutu ozalaka tellement stressé na makanisi okoti makanisi ebele ale na butu bandi kobima lokola mingongo. Bon ba mingongo ngo yokaka. Bon d'après yo baloba makam nini? Na kompona te makam balobaka. Ba songo za ya kobanga. Oyo eza penzaka ya hallucination. Bon na ko référer na kotinda yo na psychiatre moko boya ko traiter yo malamu na kawana. Comme ça, hein, ndenge ya ko sala yo akomemona ba traitement oyo bongi pona yo. Na peso adresse na ye. Pesi makwe ko luka ye. Ah, esengeli quand même oyeba ke conscience na yo, mémoire na yo, psychologie na yo, esengeli ko traiter kayango lokola mutazozwa tonga pona maladie ya malaria to ya nini. Adresse na ye yango yo. Kende pa na ye, benga ye. Yebisa ke oleka kiawa. Oyebi naza na confiance na ye. Na yebi akoluka solution pona problème na yo. Pe okosepela lisusu. Oyebi na yebisa yo mboka oyo oye awa na vacances mboka kitoko. Merci mingi mama. Ah, nzoka batu baza troublé, butu ekoma mangambo, ponge ekoma pasi. Bonjour. Oui, bonjour. Madame na yo azali, toli komona ye. Te, madame azate sikoyo. Alors, akozonga leo nini? Te, lobi ka anda kozalao. Lobi? Ah, limbisa eh? Tukozela ite? Bon, namoni ero déjà tozokanga akozonga ka lobi. Nanda kwa na kozonga te pardon, ngai kutu na kokate zela. Bongo lalawa. Et voilà, akomi ko kima ndako monene ndako kitoko. Elengi ndako ezalaka te poso ki butuka ke yindi. Mingongo elobaka kuna somo. Nzoka moko azongi na sima kengedila. Bandoto ya profeti ya basi, bandoto ngo komolanda batu. Ezo bangisa batu, bakomi ko kima banda kwa minene. Bakomi ko luka balala bisika oyo mingongo elobaka te. Mama ayete, akoya lobi, yepa lobi tozela lobi, adusoli. Dieu alekani, ake wapi ayebi shemate. Tango bakolande kuna baokango moyibi. Voilà na réception pe balobi er ya mosala esili. Voilà motonyoso kanga zonga ndaku. Tokuta ni belobi. Moko akoti alobi ke refuge ya malamu kotoyo. Lokola aba pesa ka batoli bazo traiter batu na psychologie. Ngonga nyoso koya ayaka akokutanga yao. Po bisika mosusu bandokebele bazolanda. Obika leka ki kote wana bazupe porte yango bakangi. Makosuba wapi? Amilukeli ngambo. Bureau ekangami. Bureau ya mama Vanessa, psychologue. Yende conseillère. Apesa katolina ba couple, pe na ba nyonso bazana ba problème ya psychologie. Oyebike mikolo yo, akimi ndaku Jennifer azozela. Ah, mama pe lobi nango aye musala.
aya kotala boye moto aozela ye oyo nani madame lobi nini yende nani kadi mwana mwasi oyo ayaki lobi koluka yo ebo siko azosa nini awo limbisanga madame naze na shwa te mwena kozonga ndako eza te limbisanga pardon mama ok ça va nayoki yo olekisi butu na yo awa mpo nini olekisi butu awa butu kuta malamu nalekisi ezalaki awa mama ndako naza eza très mystérieux ndako andenge nini fiancé na nga kei ya voyager azozonga te ndako ekomi na nsima bangambo bon d'accord zela na fongola bon toswana na kati ya bureau bon ça va fongola bureau mama eza mosala na yo po biloko ezokimisa bato ndako eza psychologie atiki nani na nsima mpo ndako yango eleki monene nakozonga ndako ekenge na butu azodongola milimo mabe azojimele bango mpenza miso nyonso akopela mama obongo pelisango ti tongo yango Jennifer tika kaka soki molimo ekoya yo banda nanu kondimake oyo aza kati na yo il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde kozanga kondima na nzambe libaku likama moto abangaka pongi alala te na butu eza moto oyo atie nzambe mosika voilà babutu ekomaka sija kobanga mpo na bato mosusu akangami kaka ye moko ye moko asimbi nunus na nzoto atikaka ye te awa toza wapi toyebi bana basi oyo Sofia na Gabriel bana ya mère Vanessa mama mama bonjour mena toye koluka yo mama ebongo boyelika nini ebongo sikoyo mama ndako ngo kaka boye ndenge nini ko sikoyo biso tokomonaka bapaya na bapaya ndako ezokoma kaka mena nalobi mabeli bomoni wana mama tala sécurité na biso na ndako oyo ekomi problème na comprendre ozoloba wana pe naza pe na souci ya sécurité na yo sécurité na bino eza na garantie bomoni mwana mwasi okuna aza mwana mboka oyo te avoyageaki aye aza na maladi moko oyo eza kotouche psychologie na ye sikoyo aza mentalement malade fiancé na ye na tata bokilo bavoyage bakei sikoyo eloko bango bakendaki non affaire compagnie balobaki ke non bakozonga me banda bakenda un mois yango oyo babenga te ayebi pete sika bazali yango na aza touché na morale na ye sikoyo makambo yango etouché na psychologie esengeli aza na entourage aza na bato aza na bolingo me ndako aza nango deja sikoyo ndako awa kaka ya nini yango te aza na posa bato nde bato bazala nzinga basololaka bazala ensemble aza na posa bolingo ya bato so azalaki ozali na place na ye ndenge moko yango na esengelaki kosala boye mpo na ye avec beaucoup de respect mama au préféré oseyela yeba exercice wana na bureau awa te sikoyo toko exercer biloko yango na bureau te na ndako mama pardon komemela biso bapayaka boye na ndako mbala moko boye mama soki baauberge soki mpe banini oyo orphelinat soki ezali bakende kuna nayebi bokomi bajuge na bavocat ndako oyo merci ça va nga nalingi boyokana tosuka wana bana bakomi kotuna mama boni bakor étranger mama yo motema malamu boye na bato toyebi ekolo te voilà Jennifer akomi mwana ndako banda fiancé akenda ndako monene akoki yango te akomi kobanga bandoto ekimisi ye ndako aye na ye epai ya simdi mokolo yango ntango abimi azangaka nunus te na maboko ye mpe na nunus na ye eza bajare na bango voilà bakomi koyebana ndenge mikolo ezoleka bonjour ndeni lelo journée eza bien
nakanisi osepeli na kofanda na ndako na biso. Oui. Bon, alors awa nabengi ye simdi ebongo ya yo nono so bengi ye nani? Bazula ngom na magambo sérieux. Donc vi na ye ekangami na nonos. Sérieux bazula kango tobosani pete babenga ye le Saint-Père. Le babenga ye Bishop Barsabas. Bato pe bayaka wa ba client na ye. Sœur Lizzie na Sœur Gladys baye. Bango basaka soki likambe baby seke baye na doléance. Seke makambo za sko normalité. Yanga na bayaka kotoyo. Bino bozoki mambango boye bozo ya awa ndeti eloko ezolanda bino na sima. Saint-Père. Tala bando kiwana bataki wana ezo ya kakao ezo continue Saint-Père sala makambo nalobi na kondima te sima ya 14 jours ya jeûne prière ya ba délivrance ya ba revêtement de puissance nyonso wana esalemi susu obi na tango attaque ye makasi attaque ye ya jeté tala ngape na moni makambango. Yo pe omoni yango namoni yango ko alors sikoyo wana ezomona na forme nini ndeti nounours ya bana balobi nounours ya bana forme milimo ezokota yango wana oyebi ko Saint-Père ba nounours ya ndako tovandisaka na bambetu na bakiti bango sikoyo basala eloko nayebaki ke molimo moko ateti ya suka fallait kaka alongwa te noki parce que yeba nounours asalama na ba forme pe oyo molimo ya mbaka esengeli susu osala 7 jours yaba pratique jeûne prière délivrance mbaloyo ekozala ya moto ya jeté yeba soko silisi 7 jours okomona ndenge bakobunga papa tika po batu balobaka boye bakobandela yango ata 10 fois. Saint-Père ngai nabakisa 7 jours mpona nini yango sikoyo eza mibeko na nzambe nakoya te o tala Saint-Père c'est comme si oza na eloko moko ozoluka na intere nga nazonga kaka pamba na bapriere ebongo sikoyo ndenge nini soki na ye na likambo non fo kaka sanctification mosantu amata likolo ya nzoto na ngai ekomi nini yango oboma nga Saint-Père yo pe tala lukata baformule mosusu ko yo linga mosantu akota mata kanga monoko na yo batimbeli baje na yo Saint-Père olingi bilengi trop yango bandimi yango bazala kaka esika bakosa bango bien ka bisika wana pe bakendaka mingi. C'est comme si lokuta nde bendaka noki lokuta nde bendaka makasi esika verité zali bato nde baboyaka kokende bona lobi formule mosusu eza teke non sanctification mosantu amataki ayoka bilengi te. Bon ça va yo zwa bic zwa papier yo kasi ko biloko esengelo sala awo boy formule liboso na pesa ki yo ba changer formule. Comment est-ce que ça prête naza prête 7 jours il y a jeûne à sec et prière abandi na iloko makasi 7 jours il y a la visite à un temple chaque jour babaye okotanga 7 livres ya mibimba na Bible mais sans arrêt okobanda très important otangi na psaume 170 Saint-Père psaume 170 na Bible bango zaka Bible ndenge nini nalobia eloko nezo bino boyko molimo zolo babino bozotele melango soki boboyi koyoka molimo boboyi koyoka nzambe bobebi na bino nalobia
tanga psaume 170. Ah, ezalaka nango te oyo kanga mnoko na yo. Yo zako kanga nde maloba ya Mose na Nzambe. Mosakoli na nkolo mo pakolami na Yawe. Mama, yango bino nini zubino, qu'est-ce qui ne va pas? Bino na ebite édition ya Bible o botanga ya kala o ya antiquité. Po ba version otozo tanga lelo. Biso eza édition oyo eza na ba psaume 170. Boni boyiko. Soki bokanisi bokende kotanga version Bible, bokende lukango puna etali bino. Wana oyebi nalobi malamu. Soki nalobi 170 na Bible na bino bokende na psaume 127. Nalobi malamu. Oya yoki ngai yaloba amen. Oya ndimi ngai yaloba amen. Sikoyo bofukama mbangu bakendaka mbangu batosaka mbangu mokili elingi spectacle. Soko zo sambela otoki Mose na Nzambe azo sote azo bina azo ganga mondimi alobi ke onction, alors que molimo na Nzambe azo na posa ya mouvement ya nzoto na ote. Bato balingaka nde spectacle ezala po ndima ke onction ezali. En tout cas basero oyo bakangami mpenza na lingomba ba vrai client na bango. Landa alandeli mpenza maloba psaume. Ake kotanga 7 livres ya Bible. Abandi ko réciter kota ba chaîne prière. Balobi mbaloyo 7 jours ya kokauka. Maite lipate kwanga te. Yengo sera ngo molende boye mais akwai na bisika oyo bazo memena molili. Asambeli Nzambe malamu alingi pe kosalela oyo Nzambe asengi mais bazo kamba ye mabe. Nzambe nangada sambela ndenge nini oyo nini okolo bunda bitumba na ngai. Nzambe yondo zali molongi. Nzambe yolongi sangai nazali molongi. Kolo na yebi ete oya koyepa na yo jamais akokisa masoni. Nzambe tikeli bitumba oyo kolo na ngana lingi na mona loboko na ona nguya. Oh Nzambe bunda po na ngai kolo na ngai na lingi na mona loboko na yo. Ah Ndeko, la Bible dit que si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous le verrez s'accomplir et vous l'avez reçu. Balobi plaire yangote, priende, ko plaire te. Bandeko, ozo sambela na maya miso bele, Nzambe aza na posa te ata la maya miso na yo. Eko bangi sa pe Nzambe te, soko lele bele. Poso ke sa kabongo nde batu balelaka mingi lokola basi ya boye, nde bango Nzambe ayokelaka na nyonso. Nde yango Nzambe apesaka nyonso. Maya misu te ndeko, sambela nde. Voilà. Masolongo kutu, c'est comme si tozo bandela kaka. Abondeli, asambeli, agene. Mingongo yo bandeko yango kaka ezosonga. Ah, mama nanga zongela ka Saint-Père na komono zoba. Alobaka makambo esala makate. Apesa ko ba solution o esimbaka te. Akotisi yo ba jeune prière. Oyo ezosala te. Tala na mbeto eloko moko ekiti wana. Nzoka banunus bazoya milimo ezolata yango. Atala boye moko elaleli na mbeto. Yo, sans effet. Démon, sans effet. Oyebi ndenge bandimi oyo bazanga kondima balobaka sans effet. Yesu, sans effet. Ye. Eza kobanga ndeko, tika kobanga nde. Oyo azobanga akosambela na koganga na malobe bele. Alors que mutasala kondima soki abimisi liloba moko na liloba ezobima na nguya, ezobima na baction, ezobima na misala. Ah, bande kwa kota ki jeune prière ya pamba. Ekomi ba fimbo azimo sekwa. Fimbo ya molimo ebete mikutu bandeko na niveau akana kate. Azo Bible ayoki te. Abandi kotanga psaume, atangi proverbe, atangi ecclésiaste,
atangi Genèse tina Apocalypse. Ah, voilà bato bakamba makamabe pourtant bazaki na kondima na bango. C'est là ni nango. Oh, c'est là na teni nango susuna c'est là. Oso bang sani ko Gladys. C'est là. Oyoki mongongo te na yoki te. Yoka. Na yoki siko mongongo ngo c'est là. Exactement ndenge yo lobaka. 23h na ngonga. Mais obike iso pesanga liboma. Na lobe pardon to continue ko sambela ko. To sambela. Et non sambela suna yote. Na yo non sambela sute. Tela l'air to komi. Hey, kalawana. Prière rebelle, mingongo zolongwa te. Lizi na kela na ngai. Hey. Awa bandeko tozela troisième partie ya film na biso. Voilà bato oyo esika bakotia kondima bango bazotia kobanga. Ba prière mosusu matara pona kobanga. Yangwana démon zoseka. Yangwana pendo giazoseka. O bandeko eloko ekozanga yango tozolanda to continue histoire.